sai Fisto Mavinga sai aya la matanga mundu hérité siko yebisanga yo réaction oyebi ke bako bengano na fête bako bengano na nini mais matanga so bako mo bengana mutu na matanga ça veut dire que ça milakeli mabe toni nazwa nini na mutu te toko benga pe na lingala petit esengo vous comprenez est-ce qu'on est toi na ngonde ce qu'on a français ce que biso ba congolais to comprendre en français te petit size so yo ko ba petit esengo nga kopia mutu te na kopia mutu te na bimana ba image na nga na daba ndenge na nga boyebi voilà donc il va pe ko loba na ye okona pe ka sai mena lobel musumo il va pe na ko lobel na jouer na ye donc on attend la sai natala pena TV trop te natala TV trop te mais ça va bengani na wa bengani non bato organisation ba bigi non hier ko yate papa makambo ya lobaki ba moni kete ba écarter non la matanga bon à part ça bango pe ba vieux oyo ba banda pe ba musalo ba liboso na biso quand même il faut respecter pe bango so ba ve ba lobi boyo pe landaka ba ve la biso to komo manquer de ba ve mo te ke to ke da na bilakeli mabe bolingo ezala nini omona teke na makambo bango ba association bimie belé bango ba fe na biso makambo bimaka l'air liwa mutu yaka soit mutu mo boza en danger mais là ezala ke to za bo jamais ba sala réunion mo bo ke réunion to kuta na côté bo vena mundo na leli que ton âme repose un peu on fait propre nazwa temps jouer na hotel mais nazwa temps to kutana to solo la opesanga pe ba mamutu so ebisanga te petit ça yo moni msala o eza ifo za la boy orientanga na le fils kata mo mkie mais na bi ko bimisa pe ba yaya o ba yana ngai mais de mundu ke na kimia solo mama ba site so totali mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 blague tele lo solo libiso makambo Victoria Télévision, Victoria TV, et il y a un peu de passé, il y a un peu donc, total la Victoria TV, il y a un makambo, pour tous les news à l'élo. A Elbiso, Victoria TV, donc à l'outa continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble, quoi. Total la Victoria TV, il y a bien aussi d'habiller la confirmer, Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilele nandenga indusa Victoria Certa. Amen. Merci de vous savoir très nombreux scotchés sur votre chaîne Congo Victoria Télévision. Eh bien, je suis là. J'ai Mima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme du patron, pour vous tenir compagnie, surtout passer des très bons moments avec vous. Nabaki Mikolo, Nobado Yambaka, Bande Kolanga, confrère, concert, comédien. Parce que c'est comme si nous est trop côté la chronique, la musique, la musique. Là, c'est vrai que la côte touche un peu partout. Il y a un peu de sola. Lelo no yambela bino petit sai. C'est-à-dire petit sai. A commis le banon. Pourquoi azo kuma petit sai? Et puis à part ça, azabela bagarre musna batu. Aïna mondo moi si kamadoli ngako boya baninga. Voilà, merci beaucoup Milewa qui est dans cette caméra. Merci encore une fois. Balobi à Georges Louboma depuis Dallas. Merci à Darcel Easy pour le montage et salutations. Les plus frais salutations à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique, celui qui acheta, qui installa. Voilà, il y a Dadi Mabibi Mokona double commune. Nakataba Paris, Wanazana Petit Sai. J'ai mis le gros bébé de la presse congolaise dans la présentation. Quand on est nanga, gros bébé n'a pas eu de tout, mais capé sur la rate. Petit Sai boni. Kimia na ngolwa nzambe kimia bana twa poto bana partout bolinga ngai Canada, France, Belgique, Londres, États-Unis d'Amérique. Na pesi bino tout moté na Congo pe Congo ndemboka nanga. Donc naza kimia na ngolwa nzambe naza bien po longi na ngaza kitoko naza boga naza vilelo kwa bango te. Petit Sai elenge kela bato okope ko leka lope atana kombolo mokaka osepi makam mais pourquoi diembela ka sai omi benga Petit Sai te ngana diembela confrère na nga fiston te na diembela été bandelo lobi na diembela confrère na nga fiston te na diembela été sai
mais confrère nanga bola na biso o yaminan ça petit ça siko confrère nanga master nanga c'est master na yo mais na bien maman peut que non bien maman makamoto ke nango bien na ndeni na collègue nanga ya boulot alataka kolanga na alataka kola to sala msala moko mais yo nem to copier te nga na copier te omoni bino boye ba histoire bien te histoire euta so total lelo ba fait na biso ba te président Sobete ba fait na biso ba po biso to ba ligne mo na ba commando moto te ngadia dia siko to eto bimi le papa wemba yo beta nzembu maman ya tout le monde ça maman nga yo bima maman petit ça siko avec le temps na daki no muke na libumu ponga pena na tintin nga pena na tintin jouer dessin animé penda ya bana donc l'air na bimi maman tintin na libumu maman bien ko bote lengi l'air na boti mwana na seki ka muke nde maman bapenga ko mo petit ça nde place comme na ngeuta donc okopi nazwa ni na mutu te toko benga pe na lingala petit esengo vous comprenez est-ce qu'on est toi na ngonde est-ce qu'on a français est-ce que biso ba congolais to comprendre en français te petit size ko yo ko ba petit esengo nga kopia mutu te na bimana ba image na nga na daba ndenge na nga boyebi. Voilà donc on a monte au mais au côté na loge au côté na bakisi mais est-ce que musa na bino oko jeter kana na art na makila couper action na osala mais pour le mélanger kana kisi kisi wa kisi nini kisi bena pentacle go ba magie la rose croix ya mot mais kisi zapeka epano yo pona kisi bola woka ona jimwa mutu ebetinga na ke lukata aspirine yani kisi on a ba ngote kisi bena ke no avec sinon le bana côté moi spiritus donc on a cosa trop spirituel non concentré kisi nyonso conseil na pesa ba confrère na nga bandeko na nga kisi ezaka prière esili kisi ya mwana nangina bima na tangi kisi ya mwana kisi ezate yo mama mobo ya na mwelo mobo pesa nga na kendo bomba na kanga wana songe ya nini posa nga boy jamais kisi ezaka point na nga bele concentration boulot lenga pe na koma pe me pe na mboko na koma pe me oleki boye pe moni pe petit sai binga ko ngaku na ebiete ma binga po na concentre trop Maman Maria voilà donc concentre trop Maman Maria mais petit sai oza o balot balobi o lakisaka trop kozala proche ya tanti lindo mais toi na ba PD belé toi na ba nada toi na ba tebele mais yo pourquoi nga makana otaki komo nini nada PD nada na ba komo msusu otaki oka yebi msade ya salite nada nada yalokwa na mnoko na biso mnoko babenga na nini na Angola nada seke tika nada tika nada yako nadej bakata na nabia sato tunika mutu tu auti Angola aza mwana Angola aye na kini to tuni to bi nada elaksani tika ça veut dire quoi tika ngana kana brifi omoni brifi tanti linda isongona epesa makambo na mboko yebisanga nani à part confrère na biso to ko ba ke massa ona la duchesse akenda cimetière esili yebisa biso nani bilo tu boka lengi bango tu ça boka lenga au jeu qui pédé par et pas la marque la duchesse nango boyango brifi ku ta boyango yo boyango taki nani nabi à part ye akenda poto mais poto cimetière to yebisa cimetière mtakufa awande makambu Congo Kinshasa mboka nanga tonga na Congo nde collègue nanga fiston saisa tonga na Congo bien na office saisa vie na ngai fiston collègue na ngai tonga na Congo poto ndima yo vandi kuna na mboka mpayo ba ke onga na zawe linda isanga na ya l'équipe on plafond wana ya ngai ya kati brifi la merveille na pese ba mote sika zali mwana ya maman Mbali Osombo po so totali le maman Mbali Osombo bimisa pe artiste comédien bela abimisa ba ve na biso ba ve muyombe gauche abimisa mo ba tu vende belé le na mboko ba tu msu ba heba histoire wana te donc ve aza ve mo be photo respecter et ça fait sundiata
abimisa pe sundiata abimisa bato ebele abimisa pe sundiata donc vaza mutu mo boye to ko bengelo wana ebite na bakome to ko bengete mama kikoso te ya mona trop ngana ko bengende penda ba yepe so akufika ba to kunze ero pour mona ke moko mutu je komika ke ero ati wono chrétien pa mama Etienne kende ba comme c'est ero mama wana papa nabi ero te bi mutu ne soka comme ka ero do bo lindi mateke no Etienne ko da pe cordon vers zéro vers Etienne tu sais que ya zéro à zéro bo biteke vers zéro vers bunda pona mboka lelo obike na kaleza ka babi na moko penza muluba zwa pouvoir muluba soka zwi pouvoir matsa mapeka mais lelo muluba zwi pouvoir tout le monde le contraire mapeka kutwe matina wote eyandeka sa boulot na yo ole so sali pete ole ate donc moko za bongo. Voilà, merci beaucoup. Petit ça, le lobo, boza matanga, tout le bellon, ma papa Mundweri. Est-ce que tu as qui n'a bon moi? Il doit être tapé à quoi jouer là, Mundweri. Viens Mundweri. Dans la vie, que ton âme repose un peu. On fait pauvre. N'a pas tant à jouer dans l'hôtel, mais n'a pas tant de couta dans ton solo là. Au pesanga pe ba mamu tout so ebisanga te petit ça, au moni msala o eza il faut za la boy. Orientanga na le fils kata moi mkie mais nabi ko bimisa pe bayaya o bayana ngai mais de Mundweri kena kimia est-ce que zambali bosona kufa de Mundweri bakufa kambala mo bumba bosona ponga na be akape deux fois ponzamba bi eloko na za kamibale so totali lelo mwasi akana mobali mutuka akana bapine mutu akota jongo inene akenda pe ko se soulager yandenge moko yango na tuniso liwana za deuxième liwana liwa kamba moko parce que papa ba témoignage ba témoignage ya Mundweri est-ce que la kindenge nini po bataputi pa linga ba yo kapé ate artiste pe a lobela par rapport ya nini po pa na ye oza mwana te yoda a papa te koko yependa koko abango penda baba koko na biso témoignage na ngeza ka ve azako jouer bien nenga ndo carnet rôle ne ya ki patron batumsu bando bouleke Mundweri comme patron Mundweri boy or kezaki na ngori ezaka rande ba pesa biso to e carnet rôle ngoko pesa nga rôle tam tout so pesa nga pe ki passer na sala so pesa nga pe ki pede na sala po ngana za polyvalent malgré tout batu baby ke petit sai mais so pesa nga rôle tout na sala na rande trop tintin pende ko tanga trop po nga pena na jouer na bino bana poto tout na jouer na bino na bana Congo. Dans témoignage qui bien qui bien on peut se conseiller na mutu nyonso te boye moni musala boye mais omoni lelo musana biso beba musana biso pende ke pena na beba à cause ya nini omoni lelo ekomi atana bato ba théâtre ekomi tam ekomi série mo boye producteur mo ro poto boye habite fo bobenga tam su petit sai bobenga na pe nani bobenga motali ko bi ngape na ndeko na ngamo boye pasala ba makambo wana ozui oche yango moni place musana biso ke na obeba so ba fe na biso lelo ba fe na biso Mundweri deke ba komi na beta wana omoni il faut pe to lo bata sokoda ngo ba lo ba sokoda pe faut aider pe biso peut oui mais ko aider bilonde ni bilomo oza diviser côté kuna NTPC azobenga réunion na ndenge na ye côté kuna pe to kanisa kuna basangane batumsu ba sa ba réunion na ndenge na bango bolingo za entre binote ba sanga ba sunga mnonde dernier bon elo bolingo ezala ndeni ni omona teke na makambo ngo ba association bimie bele bango ba fe na biso makambo bimaka l'air liwa mutu yaka soit mutu mo baza en danger mais là ezala ke to za bo jamais ba sala réunion mo bo ke réunion to kuta na côté bo vous comprenez yango vena biso Gentini vena biso Gentini le gouverneur Gentini atie déjà cimetière na nécropole atie déjà ba mbongo ya rolela ve na oba ke kunda ve sko yebisa biso par rapport à quoi to kende to ke tia to tia association mo bo ebimi to tia mbongo bo bomo sala wa bo mema batu na voyage mo bo ya poto ya lukuta mais secondaire bongo ezaka kate cimetière nécropole asombi libulu mais bongo ba chapelle ba dépasse mususu ko ya mabato ba ko ya ese nga moko comme artiste to mo boso masumo le bo mabeza mais pendant tia wana so vers le bibongo so to tala omoni yango logo na okaka sermo ba lobaka babi il faut qu'on na caisse à l'état omo caisse à l'état ya bien atana ba équipe ba balle
Et à moi qui mon bébé tabale quelque part mais au moniteur tout ce mutumo boa bela qui tos qui azwa qui choc ba luki mbongo mon ate ba kenda toujours na source na caisse. Vous comprenez? Ba biso tona ba famille mo bete ka famille riche rien. Tona ba famille te biso tout ko mara ka tam mutumo bo di mbeli ndetinga na minito petit sai na za ngana mama Denise. Maman Denise la première dame ya papa Tshisekedi nazala ngana bongo yo ebite timba batimbela yo okutenonde oza Congo eza makambo carte carnet d'adresse yo adresse ni ozana verrouiller code yo da carnet d'adresse yo de verrouiller code te okutana mama Deni tuna tozaki na matanga tozaki nazaki na wana na pacho RFI naki na pacho nini nakutana mama Deni okompe otamwana eza cop na ngai eza lokwa toza eza lokwa ba fepe bazwaka opportunité bakutana na mama Olive ngapela na zwa opportunité na ngai ko mokutana bango eza ba grâce eza ba grâce tant ba biki na matanga muto do benga collègue na yo ponga na bika da vie na yo muto benga collègue na yo to biki na matanga ye ayate sko yo réaction na ke no bi hérité nani sai fisto mavinga sai aya na matanga mundu hérité siko yebisanga yo réaction oyebi ke bakobengana na fete bakobengana na nini me matanga so bakomobengana mutu na matanga ça veut dire koza milakeli mabe toni pour fete tokosape liste l'invitation petit sayate nani Brifi la merveille azala mama Mbali Osombo azala nani Pomba leader azala nani boazala te parce que lebo komo benga nga de la place ya mawa il faut to kabola mawa na biso na bango tout parce que bino bo benga ninga nanga dam talibabe te so ba benga ni na matanga ça veut dire que oza na bilakeli mabe donc c'est que ça da bilakeli mabe te na lobby na tangi kombo te na lobby na tuni par rapport na yitango lo bato ko peke lo bilaye c'est que so ba benga ni c'est que za bilakeli mabe c'est un problème particulier ça problème particulier na problème nini yo comment fait que yo ba bengana na matanga na âge a mukolo na mbongo aleki yo azala bana sko yo na bongo msusu na okomna na bana ete ba moyen o sai azala ngote tanga na lobi na mbongo aleki yo na âge aleki nga âge aleki yo mais est-ce que wa biso to kufi biso to doit 1m50 et bana te ke yo ngana ki na mbongo ebele 1m50 to zango biso to ko yiba pe ko lobana ye okona peka sai mena lobele msumo yiba pe na lobele na jouer na ye donc on attend la sai na tala pena TV trop te na tala TV trop te mais so ba bengani na ngwa bengani non bato organisation de babiki non hier o yate par rapport makambo ya lobaki ba moni kete ba écarter non la matanga bon à part ça bango pe ba vie oyo ba banda pe ba musalo ba liboso na biso quand même il faut te respecter pe bango so ba ve ba lobi boyo pe landaka ba ve la biso to komo manquer de ba ve monte ke to ke da na bilakeli mabe to ke da na bilakeli mabe. Voilà, merci beaucoup. C'est excellent ba fan na otu ba otala yo moi quelques poussières de minutes ba beka pe ko seka ba kata ba panzi yaya babi mboko eza compliqué mboka pendeza mama na compliqué yaya tozalaki na makambo na biso ka ndenge ezalaka matanga papa biso mundweri tobi lelo nde papa de il faut toke na mundweri ya tokomoke na mundweri pe bien tokomi ka na kati wana boye na cimetière na nécropole yaya tokuti da libulu basalaki bato bafleur bazalaki bamisu baolela kuna yana nga keye papa kei otika biso lupangu wana lelo leto otika ngayo awa biso tozozonga tokokabola yango bakomona oyo ya bango oke mundweri pe ataki artiste ya comédie azalaki pe mwa mahele azalaki pe na mwa mahele na makambo na ye mundweri oke abombaki lupangu na ye abi gouvernement mona te gouvernement so emoni baobotolanga artu na sala ekende dans les rien dans le néant yaya tokundi mundweri asali testament abotaki bana mibale na bana wana yaya fomona mundweri eloko akomi abingande na kei boye na souffrir na kufi na via maboke na via kokoma tintin deva batu mwana mponga na bota aluka vine na ndenge na ye papa mo mabe mundweri
Au comité testament mwana luka vina on appelle luka vina nga on appelle na luka vina nga pendant bossa na te ba tout ba soutenir biso depuis Paris kuna Cédric Kama na Canada Odette Chibambe femme d'affaires ah maman ngamna tintin ngana tintin na bango nde kuna donc Cédric Kama Odette Chibambe femme d'affaires na bosanité Charlie Adjanga na zade à côté na yo déjà vu mauvais propre Agnès Tumba Didier Diero petit nanga Gianni les États-Unis na bosanité numéro nangeza plus 243 85 16 66 493 plus 243 85 16 666 493 mbila bino babwaka bino te pona obanga pa. Voilà, donc là c'est avec Petit Sai. Pourquoi dans juillet? Parce que balobi tant benga babi fisto mavinga sai ba mo babi Petit Sai n'habite ils aura Petit Sai net na ba wela ni na sai mais na plateau na pe alobi angote. Donc c'est que a diembe neka mutu alors ba bongo mais en soi il y a pas de problème. Ba artiste sur côté na scène moko ba jouer na bango pourquoi pas pour dire c'est ça. C'est que je voulais dire Munderi a star munene mboka la biso. Tato ça la ba jeter comme amsubo ça là. Hein? Comment tu reconnais ça image il y a artiste le quoi Munderi quoi ba futilité. Hein? Boza besoin kunda papa la Munderi na ba honneur nyonso. Le gouverneur Gentini Ngobila a payé déjà nécropole ba kundae. C'est que Bablo est très très angolais parce que nécropole n'est pas cher. Même si on t'aime sur la fikine peut pas ça on peut pas offrir. Pourquoi alors demander de l'argent na ba groupe? Parce que bon on a tout écoute na trésor public et écoute na caisse il y a ANTPC, il y a Imiko, écoute na kati ya Sokoda, écoute na kati ya Tokanisa, écoute na côté artiste dans chaque Congo ou bien écoute wapi. Maman kama yango epanza ebinoti. Epanza ebino maman mbongwa. Au moins beaucoup de maman Wasso avec beaucoup d'honneur hein. Maman Wasso c'était vraiment une réussite. Organisé avec ma casse parce que bolongo ki ba mama bela makambu. Bolongo la ba mama bela makambu Munderi po Munderi akunda ba honneur nyonso. So bo sala ngona buzoba na patata boko ka soni parce que to ko yala ba caméra. Vidéo ekozwama boko sambwa. Bon sambwa so boy ba mona ke no ngande président boy ngande na za boy koto kuna pe nani mama no sandu yekule pa kosiko pa binga pe na hotel mawana bo wela Munderi ngo mutakufine bo wele combien de personnes okuna ba benda pour la minute na bike non a NTPC ada yemoko to kanisa nini pa kosiko Sokoda o soki nani kuna baza sika moko na minute. Bosangala ka sika moko bolela Munderi bosa ba organisation. Pourquoi leur être divisé? Non, ça sert pas. Ça sert pas. Munderi wana le lobe boko mbongo na sakala matanga ne famille ba père de papa. Bande ko ba père de yaya, ba père de leki, ba père de cousin, neveu. Papa na père de mwana. Moi c'est na père de mobali. Mais bino boko mosama moko ba 20 moko boye boko mosakala ko Munderi. Patata bino bopesa sai aya matanga teke banani tela tout no bino bana banani bopesa sai aya matanga ba banani ba lote sai azar tout le quoi votre nyonso bobo aya matanga pourquoi hein confia imani c'est kay moto salio atekayo même moto enyo asaliote ngape moto na salelio na monyote tout ce que boko sala pour la Munderi en tout cas la komona ngote ezaka ba honneur pour la famille na yeba mona ke asala ki artiste yango mboka ne Congo ekunzie ato sa musala malamu makamto da malamu ezala réussite net maman e Wasso ninga ezala ki bokunde na ba honneur to kunde pe na nécropole te kitambo etonda pardon gobe ku bote wa ki mbeterete nécropole et là encore baka yango wana bobaka obso tunga le ba trop vérité pour ça la bien et papa boki mabanga oboka de mabanga no hein parce numéro 666 parce 666 plus 243 85 16 66 493 na pesi batutu o ba linga ngambo te na pesi pupe yo moko ya yo te ngana na balite
Chéri quand on dans la poto. Yo aux la mer la poto. Te non na balité. Non na balité. Voilà, non na balité. Pour na souke sobela ça na ngaleki na comédie. Obi. Et sobela ça na leki na comédie. Te bango mi balé baba grand. Baba grand. Te bango mi balé siko baba. Te bango mi balé baba grand. Ngape siko na apeka grand. Siko yo na pomba lide na leki. Ah pomba kuluna. Pomba c'est un kuluna. Yo leki. Musika. Voilà, merci beaucoup. On est fini. Ouais, les à côté nanga pour l'entendre moi sauce nanga parce que le lobby moi idéologie zanga tata la lobby moi qui souka langa moi qui gros bébé langa fait ça là. Merci mille na tout qui m'ont branché. Nga le qui parle ngai mutu tout azara mutu. Bon ba te oh kuna leki te nga si faut tendre mutu micro non tendre papa musa non. Petit c'était l'artiste na tout ne m'a bateli bango pour la maman mundweri pour la ina sai vous comprendre il y a rien. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Miller Wakou qui était dans cette caméra. Merci à mon boss JB Koumalou, le vrai boss pétrolier de Dallas, le boss charismatique. C'est lui qui acheta, c'est lui qui installa. De gros bisous. La famille Mobimba. Et aussi, là je vois... Nani wala nzambe na ngai. Il y a Dani Mouyeng, l'homme des milliers, à Paris. Georges Louboma, depuis Dallas. Voilà, c'était Jemima Ibé, le gros de la presse congolaise. On se retrouve prochainement. Merci à Darcel Easy pour le montage qui toque. Merci à tout le monde au Balinganga. Non, pas Balinganga, je vais faire un effort Balinganga. Merci, au revoir et à la prochaine. Bye. C'est 001. Donc, tu as un number 1, il y a 001. Blague télé, sur le Libiso Marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman, on a donc total la Victoria TV, na nenga ilusa na nenga makambo. Pour tous ba news alelo. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Na nenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bilé la nenga ilusa Victoria certa. Amen.